Bonjour, écoutez tout ce que se passe dans Non-Famille, c'est de la honte, le cœur d'un homme. Nalobi, est-ce que lelo tokokoloba pe mwana mama tokokobenga pe mwana papa nanga? Est-ce que tokokobeta pe tolo ke o makila na ngai oyo atikela ngai libelo na tikela libelo to afungola libumu ya mama to aclotura libumu ya mama lelo vraiment tokokoza pe na courage ya kofungola monoko koloba makambo wana oyebi ntango balobaka singa famille ebendanaka ekatanaka te ezalaka daje ya kala ndenge moko mabe ezokola ndenge moko mitema bato ezokoma makasi lokola mabanga ya matadi parce que signification matadi elakisi mabanga oyo esika olekaki lelo omoni zelo lobi oleka boye libanga eboti mpe ya makasi ya kayu tonga ndako facilement batala yo nde mitema ekomi na bafamille na biso bolingo eza te eloko ezorenye eza bahene eske lelo yo tokoki kobeta tolo bolingo tokolaki nango leki na yo soki azomonana te akesaka na fo kende oluka ye avant yo lia avant yo mela ti bolingo wana ekenda ate donc kaka ndenge moko mabala kala ezalaka bien mpe kaka ndenge moko famille akala ezalaka bien donc makambo nyonso ezobeba nango kaka donc na famille akala mpe ezalaka bien koleka ya lelo bato kala balobaka singa famille ebenda na mekatana te me lelo yaya lelo ekoma kokatana oyoka moto azwi vraimen epasola kati singa azwi moto azikisi singa famille la famille actuellement là comme je vous dis singa famille ekoma kokatana yaya azoboma leki na ye leki azotrahir yaya na ye surtout soki oleki ye na eloko moko oleki ye na kitoko oleki ye na mbongo oleki ye na kipoto oleki ye na libala oleki kaka na domaine moko ya vie esili okomi adversaire na ye certains ennemis mosusu oyo tozomonaka na bafamille boswana te olinga mobali na ye te yo te moto okabola ye mpe na mwasi na ye me moto ayina yo lokola eloko mosusu la famille tiaka na motu ke bayina ya motu pamba te ene nyonso ezalaka na cause nango ndeko na yo peut-être azobundisa yo mpo apparemment yo moko mitali omoni oza na eloko te mais eza na eloko moko ya na kati na yo ezotungisa motema na ye peut-être bolingo ya mama bolingo ya papa peut-être a cause ya mayele na yo ozalaka nango nde yango ekozela yo bituma na ndeko na yo propre yaya zwa mayele ko banani bateka Joseph bandeko na ye talaki motema mabe bandimi bakosa papa kota na matanga ya vi na ye mobimba tia nuna lelaka mwana tala mitema mabe oyo tokomi nango lelo bandeko mpe bakotala wana mama diaconesse bakotala wana évangéliste bakotala wana ancien amokambi mitema mabe nde botondi nango esika bolingo botia haine esika bolingo botia koyinana kozala te parmi ya bilembo ya mikolo ya suka mpo makambo ozosalana eza bilembo ya mikolo ya suka oyo bibebi bato baokóma na mitema mabe obongola mitema ko bochange lelo ekóma soniolo mwana mama na nga bato baotala babi atala oyo azoloba mwana mama na ye tala oyo azoloba mwana papa na ye kasi moto aya kodétruire koloba mabe mpo na ye kasi ye wana te bana mama lelo bakoma kotia na bambeli na mokongo olinga makile ekoma nde koyinana okomona yaya leki ne azosouffrir azosepela bengi bandeko ndenge eza wana bosunga leki na biso wana te tia kofukamela biso leki abengi bandeko banoko bayaya misusu bandeko misusu ya famille yaya na biso na bosunga ye te botika ye ti akonyokwama akokoma na suka akolia mabele akofukama yo nani mpo komisa motu na suka yo nani mpo bafukamela yo ndeko okomi nzambe oluka kokoma nzambe oluka bafukamela yo otala mpe nsima te sika outaka ti mpo lelo ozwi yo ozala bongo keba tanke moto atie nanu zolo likolo te oyebi te surprise nini oyo nzambe abongiseli ye kolimitaka vi ya bato te ndeko nango oza nzambe te parce que ozalaka na états-unis parce que ozalaka na france parce que ozalaka na autriche yango moni kosimbi lola po tiki bandeko na wana kanluka tu te trompes oyebi lobi ya mutu te bandeko bobongolaka mitema po owasu mutu akoteya yo te ozaka mutu bademontre yo koza mopagano ke obongola motema na banzi comprendre au prochain numéro bye. Mokili etangisi biso bato okolia na nani motema mabe na kati ya bafamile mawa trop. Nalobi est-ce que lelo yo tokokoloba pe mwana mama
tokobenga pe mwana papa nanga. Est-ce que tokobeta pe tolo ke o makila na ngai o ya tikela nga libelo na tikela libelo o afungola libumu mama to a clôturer libumu mama et l'offre vraiment tokokoza pe na courage o fungola mona ko ba makambo wana obi tango balobaka singa famille bendanaka ikatanaka te ezalaka daja kala ndenge moko mabe ezokola ndenge moko mitema bape ezokoma makasi lokola mabanga ya matadi. Parce que signification matadi lakisi mabanga oyo esika olekaki lelo omoni zelo lobi oleka boye libange eboti pe ya makasi ya kayu tonga ndako facilement batala yo nde mitema ekomi na bafamille na biso bolingo eza te eloko ezorenye eza ba haine. Est-ce que lelo yo tokoki kobeta tolo bolingo tokolaki nango leki na yo soki azomonana te akesaka na fokende oluka ye avant yo lia avant yo melati bolingo wana ekende ate. Donc quand ndenge moko mabala kala ezalaka bien pe kaka ndenge moko famille kala ezalaka bien donc maman nyonso ezobeba nango kaka hein donc na famille kala pe ezalaka bien koleka ya lelo hein bato balobaka ke singa famille bena na mekata na te melelo ya lelo ekoma kokatana oka mutu azuri me pasola kati singa azui moto azikisi singa famille la famille actuellement là comme je vous dis singa famille ekoma kokatana yaya zo boma leki na ye leki azo trahir yaya na ye surtout soki oleki na eloko moko oleki na kitoko oleki na mbongo oleki na kipoto oleki na libala oleki kaka na domaine moko ya vie esili okomi adversaire na ye certains ennemis mosusu tozomonaka na bafamille boswana te olinga mobali na ye te yo te moto okabola ye mpe na mwasi na ye me moto ayina yo lokola eloko mosusu la famille tiaka na mutu ke bayina mutu pamba te ene nyonso ezalaka na cause nango ndeko na peut-être azobundisa yo mpo apparemment yo moko mitali omoni oza na eloko te mais eza na eloko moko ya na kati na yo ezotungisa motema na ye peut-être bolingo ya mama bolingo ya papa peut-être à cause ya mayele na yo ozalaka nango nde yango ekozela yo bituma na ndeko na yo propre yaya zwa mayele ko banani bateka Joseph bandeko na ye talaki motema mabe bandimi bakosa papa kota na matanga ya vie na ye mobimba tia nuna lelaka mwana tala mitema mabe oyo tokomi nango lelo bandeko mpe bakotala wana mama diaconesse bakotala wana évangéliste bakotala wana ancien amokambi mitema mabe nde botondi nango esika bolingo botia haine esika bolingo botia koyinana kozala te parmi ya bilembo ya mikolo ya suka mpo makambo ozosalana eza bilembo ya mikolo ya suka oyo bibebi bato baokóma na mitema mabe obongola mitema kobochange lelo ekóma soniolo mwana mama na nga bato baotala babi atala oyo azoloba mwana mama na ye tala oyo azoloba mwana papa na ye kasi moto aya kodétruire koloba mabe mpo na ye kasi ye wana bana mama lelo bakoma kotia na bambeli na mukongo olinga makile koma nde koyinana okomona yaya leki ne azosouffrir azosepela bengi bandeko ndenge eza wana bosunga leki na biso wana te tia kofukamela biso leki abengi bandeko banoko bayaya misusu bandeko misusu ya famille yaya na biso na bosunga ete botika eti akonyokwama akokoma na suka akolia mabele akofukama yo nani po komisa mutu na suka yo nani po bafukamela yo ndeko okomi nzambe oluka kokoma nzambe oluka bafukamela yo otala pe sima te siko utakati apo lelo zwi yo zala bongo keba tanke mutu atena nzolo likolo te oyebi te surprise ni nzambe abungiseli ye kolimitaka vi ya bato te ndeko nango za nzambe te parce que ozalaka na États-Unis parce que ozalaka na France parce que ozalaka na Autriche yango moni kosimbi lola po tiki bandeko na kan luka tu te trompes oyebi lobi ya mutu te bandeko bobongolaka mitema po owasu mutu akoteya yo te ozaka mutu bademontre koza mopagano ke obongola motema na banzi comprendre au prochain numéro bye. Abonne-toi à ma chaîne